Boutique Bijou d'Or Mossi Elengi. Boutique Bijou d'Or Mossi. Voilà, couleur riche. Boutique Bijou d'Or Mossi. Voilà, couleur riche. Boutique Bijou d'Or. Boutique Bijou d'Or Mossi Elengi. Mbumba kwa zali kusala malamu bourgmestre ya commune ya Njili. Olelaki na tata mokonzi Kumba Kinshasa, son excellence Daniel Kumba Luba, qui est le gouverneur de la ville, pour abomir la mission balabala Kimbuta. Kimbuta est le site touristique de la commune de Njili. Dans les lacs, même temps, on a Buka Kimbuta. Mais si on a réfléchi que ça site moko et ça la moko combo ya Njili, na kenda kufika pas mokonzi Kimbuta wana mokonzi balanga zo ba mise d'encadrement. Mais donc tu as pour encadrer tu as bateau bazo comprendre vision que bazo mettre musique à makasi bazo déborder dans la limite il y a ce que faut faire à misala raison pour laquelle on a lancé l'opération pour sceller baba. Et pourtant vous avez compris comment c'est pirate mais vous allez congolais moi quand tu parles de Kolomba beaucoup de maman wana balé saraba na wana siko politique ni municipalité beaucoup siko na maman ko te ba deko bazali na kibanda ko la tisika. Peut-être aux informations que nous pour une appel information. Dans Njili oyo ezala marché mo bato ba ka do bango eza 7 marché on a perda qui sens na monnaie sur pour exister ya ka okuta ba construction na kati ya marché un grand espace à marché et limoi na bandako batonga ba immeuble ba étage et puis ba sali sous bangar makabelele maintenant c'est le lot une semaine so que na wenzwana okuta de évacuer ba construction ya bangar nyonso biso tozolo ba que ça c'est Kobonga. Nous avons dit que les Batoniens sont à Zolobake. Papa Moko a auto passion na ye, ba foutu ba $12,000 na ye. Quand on est batomité mama pe batekeli mwanda mwa lopango na kati ya wenze ya cette information na loba ezandenge wana vrai bourgmestre yebi ngamoko biso makambo ozo sala ngamoto okende kuna OK pe ba depo nyonso mona kuna ba depo nyonso ozomona na wenza 7 ningi elongwa ba depo ekoma ba chambre salon. Bonjour maman. Vous allez bien? Vidéo qui te quoi? Yaka, au plus ça côté.
Tala. Non, mais mon hôtel, on va bengi chez Bidor. Le maman bijou. La patronne. Ah? La commune. Maman, de temps, monsieur Boyo, tu as combien de Kalamou? Tu as combien de Kalamou? Matungi. Na Irebu. A37. Obi, Bidor, wana maman. Tala. O m'a eu mon sega. Tala makadam. Comment? Nous avons passé. Oh, ya, non, digo. Aux hommes, makadam est organisé. Yo moni ngai, na moni nga batu baya na baba na biso. Comment nga faut faire? Na moni nga batu baya na baba na biso. Ba ko lala na kimia, ba étranger, moni échange. Na lo sang pona ba elo ba ni. O moni échange. Ya ba culture et fumo la rabat. Mais ce ma bijou, on t'a bidon, ba tu pele boya de part et d'autre. Nga ko ba rapporter. Valise ya client na memi. Ma fout anego. Maman, so continue à faire dans le super. Mais c'est moins cher. Oh, parce que nous avons la déception, ma casse dans la place d'Aouti. Mais c'est moins cher. Bon service. Trop parler. Trop parler. PD, gardez. Merci maman. Bidor te. Ngapi na kumula na chez Bidor. Yo na kimungite. Na capacité. Waouh. Quelles conditions. Mais moins cher. Bidor. Toujours 5 sur 5. Bonjour la famille, Mama Bijou nae ko présenté bino appartement la biso o ezala canaré des chaussées to benga kango appartement numéro 1. Appartement la biso numéro 1 oyo ezali na chambre, salon, cuisine. Toza na chambre, salon, cuisine. Donc appartement la biso eza propre makasi. Donc o bozomona eza na salle à manger. Bakiti nango yangoyo. Appartement la biso eza nango na prix moko ya makasi te. Mama Bijou alobi benga ye osala réservation ya appartement oyo bozomona ndenge ezali propre. Tokota na katikati ya salon na oza chambre nango. Chambre nango yangoyo omoni ba regard wala tosali okoki koyala biloko ofungoli otandi biloko na yo awa. Donc li nango eza nango li ya 2 personnes. Eza vraiment munene makasi te, mais eza vraiment ça va passable pour na 2 personnes. Eza na climatiseur, chambre la biso yangoyo. Tokota totala toilette nango. Toza la douche na biso douche debout. Oboni toilette yangwana, place à kobosse yangoyo. Donc appartement, chambre, salon, cuisine. Tozo ke desko koluka. Cuisine nango vraiment eza propre makasi, eza pona bino bato bozotala pona babone ya Mama Bijou ya bato mopesanga confiance boya na appartement oyo, appartement numéro 1. Mama Bijou alobi bokozala jamais de si totala siko cuisine nango. Tokoti na cuisine na biso oyo ya appartement na biso oyo tobengaka appartement numéro 1. Toza na congélateur. Tout ça yangwana pona bino. Toza na frigo. Toza na cafetière. Et puis toza na réchaud ya 4 plaques. Cuisine na biso eza munene makasi. Botali eza na espace. Cuisine na biso yangoyo. Okoki pe kotia bakiti awa. Ovandi ozolamba okozala jamais dessus. Omoni cuisine na biso yangoyo. Eza wana pona bino.